Voilà, je disais que communication plus c'est respect à ma partenaire, amis téléspectateurs. C'était là notre page publicitaire. C'est un qu'on respectait bateau bazaïkoya. Nanda quoi communication plus officiellement. Comme vraiment na suka ya makanisi ya baimbo kaelelo Ludovic Milambo point moko essentiel pe etikali na biso ezali to koloba dialogue. Et sengeli bana Congo ba fando tour d'une table to lobela mai kimia ya est de la République oza ko banza ndeko Martin Fayulu Malidi. Est-ce que vous partagez l'avis? Ndeko Moïse, pour commencer, j'aimerais d'abord saluer la présence du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge à Makambo Etali Kimia, monsieur Jean-Pierre Lacroix, ou Apia Kinakatambo, chef de l'État, non pour parler sur le dialogue entre, parce qu'il y a eu une récupération politique. Le fait que le secrétaire général adjoint chargé à Makambo Kimia ya paix, Ayaki Kokutana, chef de l'État, to Amonaki ba opposition, to ba opposant, et ils ont dit que c'est que dit Atindi pour na kosola biso, pour na toyo kanato bomila moto akene na akene na troisième mandat en tout cas moi je pense que il faut pas na mboka baye ba iloko moko Ludovic Milambo azali communicateur privé à chef de l'État très bien aye pour na kolongola eloko na mitu ya bana mboka. Si le chef de l'État avait reçu monsieur Jean-Pierre Lacroix c'était juste pour na kosola makambo etali kimia na est de la République et processus au makambo ya Luanda aux ali kota la Rwanda na RDC rien à voir avec makambo dialogue ce qui boyoki makambo dialogue ebimi na kata mnoko ezali pouvoir tenir lobby yango et inde comme Martin Fayulu après kozonga na États-Unis tangoye abani koluka ozali cohésion nationale mais na sengena rappeler boye na opposition le chef de l'État lors de son discours cela veut dire tant anda ko sala état de la nation aloba boye que aucune discussion aucun débat aucun accord aucun dialogue ne se fera sans les Congolais. C'est-à-dire que l'Union au la Congo il faut que les Congolais basent à nakati. C'est-à-dire que nous ne parlerons pas du Congo avec les étrangers. Nous parlerons du Congo avec les Congolais. Et si nous devons dialoguer, ne dialoguons pas pour partager le Congo, ne dialoguons pas pour faire le Congo un gâteau, mais dialoguons pour faire du Congo un cadeau que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, dialoguons, donnons des pensées salvatrices ou canalisées pour sauver Mboka na biso. Ce qui boye na idée que balanga était, ce qui tolingi to récit guerre na est, to sala boye ah là nous allons dialoguer. Ce qui boye sangate na makambo etali développement social à Mboka tout ça là nous allons dialoguer mais ce qui boyeli ngai na makambo etali ke Martin Fayulu lobi ma premier ministre Emmanuel Shadari l'incompétent ya munene oyo bachaka na ministre intérieur à l'époque à Kabila oya bomisa batuna ma dossier à Kamona Sapu l'incompétent notoire. Ce que ça dit qu'il y ait un poste, je pense qu'il n'y aura pas de dialogue dans ce pays. Le dialogue se fera pour l'intérêt de la population congolaise. C'est ça la pensée du président de la République. Yoka Malobaya Mundeko, Emmanuel Shadari, le candidat malheureux, Moto Oyo Kabila Ponara le roi dauphin malgré yé. Kabila Azanga qui choix avant de lobby, tala. Au moment où le côté ce qui n'est pas le côté Shadari, commissaire dauphin, mais en réalité il ne méritait pas cause à la dauphin il y a Kabila. Yo zali membre ya PPRDT wa kwa Italie ya famille politique. Non, cela veut dire nakota la paix, nakota la compétence il était tellement incompétent. Incompétent mais assuma la responsabilité minene na mboka. Miibite, eke muibite. Baka miibi, muibite. Miibi oligarchie. Ça veut dire kabola mboka ona ninga ko sanate. Mwana ya yo bete ya Shadari azalaki ndeko ya mama Sifa azalaki na kati ya lignée ya famille ya mama Sifa yo yebi yango te na yebisa yo kali ndeko na bango te yango bakabola ki mboka ona ninga sanate un incompétent baketa na ministère ya PVPM intérieur okindoki te ndeko na nga vraiment Moïse mais tala makama ko loba ta le PPD c'est parti moribond parti ogo c'est sauté faut pas plateau plateau na bandeli ta le PPD parti moribond parti oyo lelo ba sortie médiatique na bango bayaka na matanga tangu Chéribin Okende akufi omoni bango baye mtala baye ta 150 na église à Sainte-Anne baye wana baba ya photographe yaka caméraman zabiso tozali wana PPRD première sortie médiatique deuxième sortie médiatique na médiatique plutôt liwa ya mobali ya Marie-Ange Mushebe quoi vieux na kufaki wana bango tout ba toni na ndako ya Marie-Ange baye wana caméra zabiso
Troisième sortie médiatique, oye bezanine. Non. Batake Kabila, bafundi Kabila, azali parmi batu oyo, bazana kata AFC. Quand chef d'État lobby, azali mort AFC, sortie médiatique. Nous, FCC, nous condamnons avec fermeté. Miibi. Quatrième sortie médiatique, bezanine. Oh, batake résidence ya HLM. Toge mbangu, bayembangu na Félix Soki Kabangi Soki ni bayembangu na. Nous condamnons, mais sortie médiatique oyo PPRD ko fanda pe abengi batu baye. Bayebi ke batu bayana mabanga na sima. Omoni soki bobengi si batu, bayana mabanga na sima boy. Tanga babandika sa parole. Bako lapider bango donc on a bango na mawa. C'est pour vous dire que c'est un parti qui ne peut même pas oser. Tala lelo fouille au Kabila tikeli batu. Les jeunes du PPRD, les gens bazar souté. Donc génération pourrie, génération morte. Bilenge Bazali, non, Bilenge Bazali. Bon, Ndagisana. Oyebi bangote. Bilenge Bazali. Aussi Fassou Mouyumba. Perdu, moi sona. A combien n'a perdu? A bisu maka mosa late. Mobile na ye perdu. Ozi ba onyo so tira liwana perdu. Ozi ba jeune ona o mona ya. D'ailleurs que toi jeune o mona ba défendre PPRD. Basana ba ta PPRD jeje. Basaka batu ya massa na ngala benga junior pêche. O massa na junior pêche. O ali président ya Kabila Forever. Ba na ye lokola ba Flori, ba Mitterrand. Moni ba na ye wana. Ne le ba défendre non PPRD, mais ba défendre Kabila na Forever. Ma PPRD est la bangote parce que PPRD c'est un parti qui est né au pouvoir en 2001. Donc il n'y a rien du PPRD. Merci. Il n'y aura pas de dialogue sans les Congolais. Si vous avez besoin d'un dialogue, venez parler sur la solution à l'Est de la République pour dialoguer. La solution sur le social pour dialoguer. Ce qui matin, il fallait la méga que était bon, ça va primature. Ce qui a chacun de bien non, bon, ça va y finance. Oh, bon, ça va ministère de la finance. On va passer Doudou Famba. Merci à Ludovic Milambo. Merci. Na peuple congolais nyonso. Ça c'est désormais les sondages à Motama Kelele. Na epsaki bino na émission ya lelo ami téléspectateurs na kosala sondage. Ya ba ministère oyo depuis bakoti depuis 100 jours. Peuple a sentir eloko moko te. Peuple a moni pe eloko moko te en termes de réalisation palpable. Sondage à l'homme de Makelele. Ministère à liboso bo simbezali. Ministère à tourisme. Sondage zéro dans mes matériels d'activité. Il y a des sondages incompétent. Donc il y a un ministère il y a plan. Et sika incompétent. Maman a vu son toulou que sika outaki. Mais sika Guilain Nyembo. Zéro dans le ministère il y a plan. Babeti ori to beti question oral kuna. Donc il y a un ministère il y a portefeuille. Zéro. Zéro dans le ministère il y a portefeuille. Jean-Lucien Boussa. Na évité ceux qui portefeuille et koufi. Donc il y a un ministère il y a genre famille et enfant. Azarana yo. Na évité. Incompétent. Tokei na ministère ya Souka. De quoi lobaki. Nini. Sondage à l'homme de Makelele. Ministère agriculture tata mokonzi wa ekolo. Bravo na ye. Moussa Malam Grégory. Sondage zéro. Peuple a ressentir l'autre côté. Wana yo no lobby yango. Lobby mokolo ya vendredi sondage esili. Na kosala pe sondage. Ya ba députés nationaux. Sondage na bango. Oyo basali musala na vacances parlementaires na ba base na bango. Bon, mais ça n'est 5 jours. Le Bézaï tour à député. Samedi, na royé la mandataire. Samedi. Très bien. Émission le longa na si na passer 30 secondes rapidement. Bon, na koko si ça boité sans que pesa mbote na ngai. Na mona mboka l'honorable député l'élu de Sakanya, le meilleur élu. Mona mboka oyo a pesa ki Fachi Beto, le seul Katangé ou a pesi Fachi Beto ba voix belé na territoire na Serge Nkonde Tchembo na pesi mbote sali, na pesi mbote na ngai belé. Ça de mati que tu na budimbo ya rayete. Donc na pesi mbote na mona mboka na kombo ya papa Mboso. Est-ce que azali mbote na ye papa Mboso aux alliés vraiment na confiance na biso na pesi mbote na Gilles Lingete le soldat le meilleur soldat kangela biso meyibi oh ça na confiance à mokonzi mboka Gilles Lingete papa longonya na yo to pesi mbote na mwana mboka Teddy Lwamba le jeune prodigieux Teddy Lwamba mbote na yo to pesi mbote na papa na biso Grégory Muchwai ministre na biso Grégoire ministre na biso ya agriculture pe sécurité alimentaire balobi Fachi Bilanga tokolona tokobuka tokolia mbote na yo mwana mboka Constant Mutama wana mutu na yo to pesi mwana mbote na mwana mboka Samuel Mbemba mbote na yo skezali. Merci à Ludovic Milambo, merci à ma technicien nyo so ami le spectateur tozo kabona na moi extrait oyo ya maloba mama pepito kilala Jérémy Foita mama pepito kilala tango ya kitaki na funa pe ona moi ko satisfaire population na biso tozo kabona nango et puis émission à l'élo ici lobby n'a invité mon sous et qu'on a fait qu'à tête vous s'abonner massivement à la plateforme na biso nyonso
l'homme de Makelele la CDC. Au revoir. La reine de la Funa, Pepito Kilala Ndimelangai, autaki kosala mobange na réhabilitation ya salle monene ya maison communale ya Bumbu, lokola lula kosala bolamu surtout na baebaye, yeba que la reine de la Funa, honorable Pepito Kilala, akitaki lisusu awa na maison communale ya Selembao, et sikawapi, asali lisusu réhabilitation nango kitoko ndenge bomoni ezali kongala boye. Nyonso, bandaki na bange na population ba utaki na 4 coins ya Funa pona ko accompagner ye azalaki elongo na honorable Ronald Kisamba o azali bongo molonga na ye élu ya Bumbu esiko api papa bourgmestre Mathias ayambaki bango avec impact pe idéologie awa boza kozwa ndenge la reine de la Funa Pepito Kilala azali ko kata ribbon symbolique abwaki champagne mokakoswa pona kopesa na bakoko asali tour ya maison communale akoti na salle tala ndenge lati lisusu robi ya kitoko lokola ye moko ndenge angengaka bolanda la reine de la Funa Pepito Kilala elongo na honorable Ronald Kisamba o azali molonga na ye ndenge balobaki ngana mwasi na mama nakoko échouer mandat na te bona observaka ndenge babengaka bana ba commune mususu ya Funa lokola makala Selemba Bumbu bana ba commune reculée. Alors comme ngana élu na bango na mulubeli na bango, je me mets ensemble avec eux pour to bunda to relever ba défi au biso moko tozanango parce qu'il est dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce qui ngana salité. Est-ce que moi na district mususu ailleurs ça la biso? C'est pour ça que je fais ma part tout en espérant que chacun de nous de nos communes fera aussi sa part en fait que Moussa na biso comme amener. Fondation Kilala à réhabiliter l'heureusement monument na sima ndenge ba commune la commune de Selembao toye kopesa cadeau na population o epesa ki honorable député national Pepito Kilala ba voix na kati ya Selembao topesi bango cadeau oyo ba batelango ba salelango na